nombre d'abatouté. Bango va pesa qui 1200 matelas. Alors que bateau bayana ba koma qui presque 2000. Bateau belé ba lali na se bazanga ki ba matelas. Ba prometa ki bango matela ekoya. Tango matela eye koya. Po ba kabola bateau na ba liste bateau ba moni que matela za muke par rapport à nombre bateau na 4 ba bandi ko. C'est-à-dire qu'on va se dire maintenant que c'est les sinistrés qui ont pris et loko ezaki ya bango moko. Eza bango moko ba weli na 4. Ba weli na 4 que batikal nango na 4. Mais il y a quand même des témoignages qui nous dit na éviter on a fait c'est une information à vérifier que bateau ba moni ba matela mususu na wana comme je n'ai pas cette information na moni wana c'est ba matela o eza après événement après qu'on la bamatela. Non, avant d'abord bakabola deuxième, oza premier lot. D'accord. Bakaboli premier lot. À 18h, ne bakopé sa bango deuxième lot. Bamatele za mukie, batu baza ebele, impatience ya congolais, babandi ko. Babandi ko wele logo ya bango moko. Image wana siko biso no sokantsaki logo la bakimi na matela. Monta wele logo ya yemoko. Je on a manque parce eza la ka. Nandimi information. Quand on la rappel avion. Oh, ça déjà na poste na numéro on a quitté Rwanda mais Congola wele. Mais ici c'est la responsabilité de l'État congolais. Au moins, c'est que Matela eza organisation privée à Maman Denise. Et qu'a fait maintenant Motoloko la gouverneur de la ville? Gouverneur a salué le côté. À tout le monde écoute na maïna boîte na e continue ya zunzu ya sinistré. Nzungu ya moto azindi akomi ko pour la boîte naie. Mais ça c'est des choses qu'on doit nenga ba ministre à l'Assemblée nationale. Je voudrais bien qu'aussi qu'il y ait une motion, ne serait-ce que d'explication à ce qu'ils à l'Assemblée provinciale contre le gouverneur. Aya ko s'expliquer. Vous savez que la ville de Kinshasa recette nango, il y a ville ka ya Kinshasa na publicité à Pamba a avoisinera 3 millions de dollars. La publicité au Brassicole, Pesaka doit au gouverneur de la ville à sur chaque bouteille à Maïtomelak. Qu'est-ce qu'il fait de cet argent? Et ça la ekendaka wapi. C'est quoi le lot? Situation salami na Kinshasa bato bakufi bato bazangi bandako bato musu balali libanda la libanda na promiscuité salami na esika bazo vanda. On n'a même pas vu le gouverneur de la ville venir avec don ya maï. Est-ce que l'État n'était pas prêt? On n'a même pas vu ministère et affaires sociales. Aya wanatana don ya sardine ndenge Maman Denise Asali. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Bon, bah, souvent, on a ça sur document. Mais il faut pas l'andaka. Moto, yo, PC document, et l'oko a ces documents, ça, j'ai donné la responsabilité. Il y a Guinwando, n'a PC responsabilité, na, ministre, Mbadou, Aza, ministre et urbanisme. C'est à eux maintenant qui doivent nous expliquer. Et le gouvernement central, bah, le bandé, il peuple n'a abandon. Ils ont fait bon à Mikanda. Mais tout l'andelaté, comment ils vivent de ces documents qu'on a donnés. Allez, Fumototo, j'ai vécu, hein, Namoro na moni de mes propres yeux, j'ai vu cette situation. Ezalaki dramatique. So koti yomo kondima to zoba oyo likamboni bato barobika to barobika te. Na koti na kati effectivement ndenga zoba likambo ya bato kotonga. Moni po ya ma njile zaki nango pamba. Sako batambusa walobi po ya ma njile dingi lokuta po ya ma njile ya kipamba. Mais ma ekoteli na ndenge muso a partir ya Shekina ekoti na katikati ya ebimi na katikati ya boulevard e buki ba séparateur ekoti na ngambo ya Shekina ya ngambo boy. Na ebisio ke bato batonga bandaka ba 4 niveaux kuna nga na ibagate. Bato na bako vivre na ebite ba vivre randeni. Si to kuta na ba ville bazo bisa bato mon cher na zongi ndako. So les rande kuna bato na ba bilingité. Eza pasi makambo nga na mona ikuna. Mais je suis allé là-bas pour découvrir to moni bango. La gestion il y a des catastrophes naturelles. Ce n'est pas la première fois. Toujours échoué dans la répétition. Et l'État continue à exposer son peuple parce que mon tapé, c'est votre autorisation de bâtir à l'État. Qu'est-ce que nous devons faire pour arrêter cette hémorragie? Catastrophe naturelle et zala. Et en gros, on a la responsabilité à l'État de ça parce que bateau ngaka, kaka sur base ya koye bapé effet naturel sur l'habitat. Là, nous allons mettre sur la science politique, nous avons option en mission, nous avons la science politique, expert en administration de la ville. Ça veut dire qu'une ville n'est pas un village. Une ville n'est pas n'importe quel endroit. Ville les alliés place où yo, avant pour vendre, et donc à l'émotion, nous avons lotissement. Lotissement est à l'État, pour toi ça. Quand on l'État clôture l'espace, ailleurs, le ministère des Affaires foncières à intervenir. Après, si d'abord l'urbanisme et habitat, l'urbanisme et habitat, différence dans nos années, parce que je crois que la difficulté est besoin de place. L'urbanisme n'a pas de est-ce que si on motokoki ko vanda? Oui. Avant ya vanda, les lignes ezala ki na se, awe ezala ka marécage, mais mbula tango zo le kamingi mingi. Zero nango ebimi matiti liboso
ekomi mabele. Donc bakoyebisa ndeko Joel Kitenge no kotongi immeuble wana te mabele ozomona wana eza na socle na nsete wana eza urbanisme. Kasi parce que esika nyonso batongaka meme na mai in Italie tomoni bakoya koyebisa yo urbanisme azuka akwati na beta biso bo par rapport na quartier oyo par rapport na makambo tokuti na awa okoki kotonga te ndako eleki de niveau wana tokotswa eloko babengi tango aménager c'est-à-dire kopesa espace nyonso importance nango oyo moto akoki koexploiter na bomoi na ye. Urbaniser ça veut dire kopesa yango makoki ekorépondre à norme ya vie. Habiter linkoloba kopesa beauté na esthétique na lolenge ya kotonga pe ya korespecter baningo mona bakati mosusu ezala wana okoki jamais kotonga de niveau parce que yo kobanda omona kikoso ya baninga na makambo nyonso ezoli bakartier mosusu. Par contre mosusu okovanda na kazo okokromatisa ndako na yo likolo. Troisième élément on a koloba place wana ntango osisi kosala wana oye sikoyo na affaire foncière. Affaire foncière na place oyo basi bandimi ni urbanisme ke kovanda mawa. Dès que bandimi bapesi plat directeur d'urbanisme. Plat directeur d'urbanisme nde esika tokuti mokanda mwa leta kolandama na ba expert basali classe wana ba topographe ba géologue ba ingénieur nyonso bato bayebi classe wana balobi na biso esika tokoki kovanda. Plat directeur d'urbanisme wana nde ezalaka liboso. Plat directeur d'urbanisme eza koconduire Kinshasa je crois ya kala soki nakosi te sauf erreur de ma part cause en 1965 nayebi te soki banda mokolo wana biso ntango bapesaki plat directeur d'urbanisme ezali pour que Kinshasa ezala habité avec moins de 4 millions d'habitants. Lelo tobangaka te tolobaka Kinshasa 12 millions d'habitants. Mais ezaka lokuta ezapeka muke. Parce que soki ozwi Kimbaseke ya pamba ezobunda na Gabon. Kimbaseke ya pamba. Kimbaseke nde ezana toko éclater yango na 50 gombe. Soki bayebaka te na nombre d'habitants na espace na yango. Plan d'urbanisme, directeur d'urbanisme ya Kinshasa asika ezalaka te. Je me pose la question, tous les gouverneurs que nous avons connus, bayaki noté de ville kosala nini? Parce que lorsqu'on veut gérer une ville, et lorsqu'on a liboso kolandela, ezali plan directeur d'urbanisme. Makambo nyonso wana eza na kati. Soki yango ezate, bobengi ba expert, bosali forum, bosali nini, bosali sango, bobimi sango. Kotango bosilisi urbanisme bandimi ke bato bakoki kovanda awa. Habitat de kaka département na habité déterminé donc to sisa ki déjà aménagement du territoire déterminé mais awa etongeleza bo. Affaire foncière à komi. Loi foncière article 184 article 24 et c'est l'objectif pona mabele oyo ezana hectare boye esengeli ka parlement mutako ko pesa plus de 2000 hectares. Moins de 2000 hectares, ezaka chef de l'État mutakopesa. Nase, pe bakiti ti ministre des Affaires foncières, ti bakeni na subvention foncière, bakiti nase. Tango toza koya pona kokabola nani ya kokozoteni ya mabele pona kovanda, en tout cas, le pango bongo tokomi kokata lelo ti 8 sur 10. 20 divisé par 4. Avant Bandumbola alors on y a dit suko maman Bandumbola kuta utu ko zwa décret l'arrêté mon corps pour na ko faire respecter article 184 loi foncière et les autres mais au kamwe ba ja ya ministère na ye ba sali grève pe bazolo ba ke bazo boya même présence ya IGF Gilles Alingeti parce que depuis bazawa wana bazo bakisela ba mbongo te pour na bango za ministère affaires foncières motabakisa mbongo apesa prime. Alors donc, tant qu'on zui biloko wana arrêté wana maman sali maman kazi ya ministre des affaires foncières pezongi c'est la norme non aja ya l'état ye moko azali bongo ennemi ya liboso ya makambo wana tango sisi ko sala bongo ya kaka siko komona na yo mama ya makambo ezali soko mutu azana mbongo aza libre ya kotonga esika nyonso alingi zwa place wana o batongi Shekina en tout cas ata oza moto obotami lelo est-ce que koko bunga keza kubiria
Manji. Et puis okoki ko vanda wana. Et puis même place aux aïe côté à l'ikolo kuna okenanjiri boy. Et zalaki marécage. Tout le monde parle de immeuble à minene sango utukulubawa. Et c'est mati nyoso. Tango sikoyo ko sala construction anarchique. Construction anarchique ndekomoko ute kulubawa. Elingi kuluba. Construction à l'absence de l'autorité. Nandenge biso tutangeli la classe. Mais l'autorité bazala ka na mboka. Parce que anarchie wane salemaka mon colonel, maman Alikambo, yango wana. On ne sait plus conduire à résidus des eaux écolés kawapi, snel le connaît mnene écolé kawapi, et puis exode rural. Et ça les mis à niveau à kosaganate parce que na ba province, tant on la tongaka, ba province c'est qui na moins développement n'engé ça les m'appelle na ba pays développé pour que ndambo ya bateau et vanda na ba province. Alors voilà. Ndenge tokendaka tomona ka bandu kuna biso apana kana France, okokanisa vanda na Paris te, muso avanda kana 200 km, muso na 300 km, muso mais si kanyo sozoke na ba province wana, ozo kutaka supermarché zali, ozo kutaka les besoins, les biens sociaux de base ezali. Pauvreté koti na mboka batu nyonso généralement bakimi na capital. Maintenant bakonzi basali mosala mais ekoki na ngonga pe na volume na ngo te bakonzi yango basali mosala mbelongo bani te parce que soto ke na logique à exode Kinshasa yango Mozito a démontré qu'il y a na tribune na e Kinshasa l'enfer au paradis. Mais exactement, l'enfer au paradis mais aussi tozo occupé 20% justement c'est-à-dire 20% seulement 80% c'est le batondi kaka wana exode wana. Bato bayeka na rigini baye na salongo baye na yolo le pango ezalaki na 10 personnes bateki yango na bato mibale. Chaque moto a tongi 3 niveaux, à côté ici 60 personnes. Là, ce que ça dit, manque de politique d'habitat. Au moins, il faut que nous ayons likolo. Batouaka insaka po bazangi mabelete. Songo tongi banda kolikolo. Oza ko diminuer nombre de ponts. Oza pe ko diminuer nombre d'avenues. Parce que des immeubles ko continue 200 personnes. Et qu'on soit des avenues na masina. Alors, bon, ya kotonga des avenues zedole. Donc, on peut y alors, tozo kende boye, alors que tozo la moyen financier était ya kotanda manamabe. Très bien. Allez, mais ndeko Clément Mouza. Apparemment, tozo tâtonné. Ba problème ezali, mais ba tâtonné. Des années. Likambo exode d'Azoroba. Eza effectif. Mboke be baka graduellement. Les lots Tshisekedi a hérité actif na passif. Kabila pe azwa ki oyaye. Tshisekedi a okene pas otika ba problème. Na principe il y a continuité à l'état. Les problèmes les autres demeurent mais ba solution ezalité. Mbula ekobeta. Catastrophe ekoya. Il y a deux possibilités. Il y a pour éviter catastrophe ou soit ceux qui est comment on gérer yango. N'est pas problème. Pression l'accent à la image wana avant Mouzazo Maloba. Kota kaka na ba image au place to kitaki. Talanda ko moko eza ya 4 niveaux ba otonga kaka na sima ya Shekina. Eza ndako ya 4 niveaux. Place wana. Donc ma njili yango moto atongi 4 niveaux. Nani apesaki bango nzela eza l'état pesi lelo ta bandaki pe azo continuer ko pesa bato. Donc tokoloba teke batongi lelo kaka. Bandaka la ba chef coutumier nyonso bazaki likolo ma njili wana. Ma ezaka monene ba kondisa mai. Ba komisi mai lokwa boy. Ba pekisi mai atambola lolengo ya mesana. Ba kondiseli bato ba tongi bandako. Ndako mo eza inachevé so continue avenue. Au moment ndako mo eza inachevé zali 4 niveaux. Muza zo maloba alatando zoloba ba opesa biso image. Merci beaucoup Papa Sango. L'état alité. Oh, nous sommes à l'avenue, hein. Oh, nous sommes à l'avenue, hein. C'est là tout que nous avons. Oh, nous sommes à l'avenue. Et là, l'avenue au place Maï Tondi. Mais pour moi, on a soupé Zakuna inachevé. L'avenue, on va voir que ton gâté. Caniveau exaté. Évacuation Maï exaté. De ça, on va salir besoin, nous sommes à Boakawa. Malobézé, pas na pour ça qu'on a accepté au musée. Dans le bac, dans l'événement, oh, Ndenge Salami, Papa Sango na kindaki Kotala. Hein, biso to bato. Ça, il monte, ça, il là. Et surtout que dans la télévision, bon, il faut ça la bonne information. La telle situation d'Engezali, réponse est que l'État n'a beaucoup yo azate. Tout est à refaire. Bon, surtout le but l'État à l'été, par rapport, il y a soutien au à la population, par rapport il y a au population, aza kozela, nangonga o ya zali kozela, on peut l'État ça il cambote. L'État azate n'a beaucoup yo. Tant que nous sommes au courant, nous avons dit que
Fumoto aza l'État, Clément Mouzan aza l'État, Patrick aza l'État, et ainsi de suite. Mais non, c'est comme si Kishasa de total la mutuna se makolo likolo. Parce que bateau nyonso babenga marabakozi pilo. Mutoko ko sala pilo na zayi société po bayoka isoni. Peut de remarquer que banda lobi ba pilo ngo diminuer. Bayoka isoni makasi. Awa toza na limite ya changu na moambo. Mayo yo buki. Tala ndako yango na zolo. Bota na bino moko ndako. Je connais cette maison. Tala na ndako ba otunga. Kaka na venu à la place bato ba ninta na ndako. Ndako eza na 5 niveaux presque. Tala ka ndako. Maya ndako ebandoko. Ebandoko ndo ka niveau exact. Papa sango maye maternité n'a plus de 3 mètres. Ko bato balala ki wana ezaki omoni ba jeep ko ko le kami tu kamine le ko ko le. Maye matiti na 3 mètres. Et sur otali situation oyo eza na ba cause nango. Construction anarchique. Ndeko fumuto ta uti ko loba anarchique. Anarchique ngolo ba ke salami na mobeko te to na kozanga ko to sa mobeko to l'état évité. Mais mbula na mbula to lo bakaka anarchique, il y a pas de solution. Urbanisme, c'est le chaos. Et c'est quand papa sango tellement ina pont na simanaye. On les ali ya mayanjilit. Mais bato so tonga banda ko étage. À un moment donné, et bien ça même mon boulou. Oh ba chef coutumier balingi bateka, mais ce que kuna bato ba somba, au mona kaka ba généraux, ba colonel, ba nani, place wala kuna za ka soda policier na policier qui la mapango. Na quartier 8 place wala. Comment voulez-vous to subir auto benga biso nyonso catastrophe naturelle te? Mais l'État pouvait éviter tout ça. Il y a fait moyen, il y a pour éviter un mot. Le lot là, plus de 30 morts. Bateau Bakoufi. Mais on pouvait peut-être dépenser 5 millions de dollars pour que Moussala Malamou Salama, tout au long, il y a un Ndjili. Voilà. Nandjili, quartier 8 et Dindi. Une partie à 13. Quartier de Bonhomme et Dindi, na Matete, Kisenso, une partie à Limete. Petro Congo Massina, Banda Poya, Ndjili, Narai. Batou Bazindi. Mais au moment où événement de Salami, Banda samedi presque aux alentours de 20h, Tina Tongo assistance à l'État, ça l'était. Je pense que Bandeko va les cas qui ont le rôle à Bisson, notamment Papa Sango. Impression les bosso batala qui danger oyo, Batou Bazala qui n'en va tout bazali polo et Ndaku. Bon, il y a des gens qui ont aussi la terre, mais ils vont continuer à la terre, pas de secours. Donc, Bato Batika Lolendo. Tango toali komona ke bato ba na passerelle ya pouvoir musana bango eli malamu te il faut to loba yango nga banda nga la botama na kisasa na kola la kisasa na mbulo na zanango du jamais vu maina de matin na chaussette ndenge papa sango lobi maye zaki likolo ponte maye e frôler tuyau ya munene na régie des eaux likolo ya point comme quitté. Mais est-ce que l'État ne pouvait pas imaginer qu'akoka même qu'on mobiliser armée qu'on mobiliser la police basa la digue, il y a fait moyen de la digue entre saut de mouton, n'a pas un main n'jili pe nzela lingai ko tikala. Makanisata mon côté na bongo ya bateau il faut pas faire sa solution. Solution na bongo za que maye kita. Effectivement, dans une solution car tango maye kiti. Cette histoire il y a assistance, il y a encore beaucoup à dire. Mais la mise en danger, il y a vie, il y a ma population. Mais si on était dans un pays sérieux, mais le gouverneur doit démissionner. Il y a mon pauvre. Surtout dans l'Assemblée provinciale. Il y a malheureusement que l'Assemblée provinciale, les gens, les députés provinciaux, une étiquette, qui sont pour, qui sont contre, mais biloko boye. Bon, tu n'es pas gouverneur, ayena canon rapide et koufa. Donc, tout le monde qui chasse dans la canon rapidité, parce que quand même mon toit dans mon solo. Il y a quoi ben la boisson. Mais toi, tu es ce paysan yombo, yombo, mais yombo eza eloko moko eza moyen moko neti chimérique. Tout le bana oh penza tozomo na boye. On a perdu. Na longwe wana, na taliti na se ya manji.
bah tu as ta assistance mon côté. Et là tout le monde qui 2000 personnes bah la matela kuna pour bah qui nango ekokate. Donc tout le bac individu mo salisi bango expliquer le terme d'un individu dans une personne. Mutu moko a salisi bango na lingala ya pété mais à combien de nombre yango ya 2000 té bah il faut sigo ba wele là. Est-ce que tous ont imaginé yango que tous ont une république son nini to koyoka et ceux qui wana té nzela moko. Donc il va dire balobi non nzela wana ndeko Tshisekedi akutaki yango bino bolingi boloba nini té la continuité du pouvoir. Est-ce que yeta akutaki nzela après voir qui té que et le comme on a un jour on a bossé le site loba yango mokolo nzela wana ko katama biso to kenda banda ko kuna to yaka musala ko to to kenda aéroport be bikuna ko koma mboka mibale na soki wana te papa sango nga na koma kiti esika balobaki moto ko futa kano rapide awa ayekuna po kende azo pepo nga na komiti na Safari Beach pe na lali kuna non on n'a plus de pays tozotala mboka ezokufa na misu na biso papa sango. Mais gouvernement wa union sacrée bayebisi batu nyonso ke batindi bus. Je suis resté jusqu'aux heures tardives. Mais c'est monsieur Jean yo kanti moto mwinde epela moko bakoki koluwa ta babiso yo ya bakompani mosusu te kendaka ta matadi awa okoti na kati ya bisi bakombola te otali biso lobi malamu kutu na matalanga na fula. Moi, j'ai vu ça parce que je passais nuit là-bas. Mais je me suis dit, nous avons une information, les places sont limitées, ça coûte cher, mais façon l'État organisé, il y a une gestion de l'Ikambouana. Non, ceux qui pendant tous les députés provinciaux, ok, ceux qui paka, Namboka, qui ça. Mais c'est les gouverneurs, d'abord, depuis que nous avons un l'autre. Bon, la catastrophe, vous voyez, on peut pas mal na kopo. Est-ce que ça c'est une fleuve, très bien. Allez, Joël, Zonal Maloba. D'abord, nombre de sinistrés, ils ont commis presque 2000. Et puis, 2000 nombres de sinistrés. Nombre de morts est de 33 à 43, soit 10 corps de plus. Mais il faut mailler ici là totalement. Parce que vous découvrez que vous avez la parole. Plus de 2000. Oui, plus de 2000, ça se comprendre. Ce que bandi n'a pas ya maya njili tioko manarai, on peut atteindre 10 000 personnes. Allez. Personne n'est assisté. Voilà. Bon, merci. D'abord, Dekorangai, on a déjà aborder plusieurs aspects légaux, aspects urbanistiques, l'absence de l'autorité de l'État pour la délivrance et à bas titre. Dans les endroits Oyo et Sengeli et Tongama pendate et c'est que Mbula Oyo Tukosala na Kinshasa. Je crois qu'il y a une vieille vidéo qui m'a été donnée à Zaïre. Un tel événement n'a été que Nazaïre. Deuxième événement, c'est seulement les sous-nanona. Je crois qu'on a une série urbanisme dans la division Moko à l'époque à M. Nzongolia. Makelele, Maya Makelele na Bandal. Ça aussi, ça a été meurtrière. Même sous Kabila, Makelele, Salaka, même des événements, il y a Makelele, sous dégâts pour le reste. Bon. Les Cambrézans, tous d'accord, c'est une boule à Sogia Konoka, les ali pamboli pour la Mokati Bilanga, les amis pamboli pour la Biso Tokola Namboka pour Milona, et Gokende Kobota, Nambulo Zari Kobeta. Et comme on rappelle, les pamboli, pour un bateau, basana mosala bilanga te ba utilité ya mbula te. Ataka na Tchad, na Mali likokuna na Sahel, mbule comme rappel ipamboli na bango na kati ya désert wana au moins matanga mboya tango ba ko arranger ko canaliser ba mai ya mbula wana puisqu'ils n'ont pas mai wa kende ko arroser na bilanga na bango pour akolesa ba chameau na ba bibwel na bango. D'un côté c'est une bénédiction. Il y a eu de victimes, nous disons mais minimum la bango et peu na kimia. Mais que faire pour dire? J'attends souvent même interpellation au taille que introduction que madame première ministre qui ne répond et puis insister pour la gestion financière. Il y a crise. Alors, nabi tellement que nous sommes dans la marchandisation politique. Na ba député bango kaka makambo côté mbongo zalaki et bimaki kombe salaki boni. On ne peut même pas d'abord évoquer
système ya engomba mboka Kinshasa ndenge ezali kotongama balabala yango ekatami mpona nini puisque Kinshasa mobimba na bandundu nous nous évacuons que par la seule route. Kolobaka Kinshasa na bandundu po okende bandundu okokende kaka wana tout nzela wana aéroport okokende kaka nzela wana. Ça veut dire même du point de vue sécuritaire c'est un danger. Il suffit que l'ennemi vous assiège. Je ne souhaite pas exactement. J'ai rien que tir chirurgical ya makasi effondrer balabala wana de manière à ce que soit ata beaucoup ko réparer ou ko sel dans 2-3 semaines te on coupe puis c'est tant bako kata aéroport eza frontière tozana na kanseta kuna tozana kibumangu et de base na biso militaire important biloko pe belé important dans terme de défense ezana ngambo kuna. Vous trouvez ça normal? Lelo tant qu'on réfléchir kotonga et que nous n'imaginons pas une autre voie pour que comme ça va tomber à l'aéroport, nous devons dégager, contourner, bima, revoir Kinshasa vers Bandundu sans passer par la même route, mais on est enclavé. On est enclavé. S'il y en a pas plus que Kotonga, bon, na maïe, ça les maka. Kotonga, balabala likoro a maïe, et ça les maka. Mais puisque le bamboka monsieur ça le bon pour maréchal moka musukutu musikate pour maréchal ezana maini pour nzela nzela likolo ile kalikola ni ya might nyamba ya keba na nzela okende na Tanganyika train balabala bateau mai biloko nyonso misato na lekaka peza ko lekana lokola na échanger ya biloko misato na masuwa ya mai na masuwa ya tukutuku na mituka ndenge za la koleka. Donc tout est faisable technologiquement pour faire fonctionner cette ville de Kinshasa. Mpona tokende kolonga biloko ya bongo. Loi elobi article 181 code foncier abi l'État ministère azali na affaires foncières na maboko nenda za ko appliquer politique y a l'État na makambo etali distribution pe affectation des terres, c'est lui qui applique. Mais bater wana d'intelligence pour la lelo, mais avant c'était na côté à portefeuille ba domaine ya l'État zala qui gardait lelo comme d'un côté na ministère à urbanisme et habitat, après appréciation à côté la soki loko wana ezali na domaine public. Domaine privé, tout l'État linga désaffecté yango au profit ya batière, au profit ya banini, baké collectir yango jusqu'au jour d'aujourd'hui. Toza ko créer balotissement ya sika na cadastre. Donc on va créer na kopesa bino ndakisana ti mwandambo ya quartier et salami na cercle hippique na ngambo ka chachi. Quartier sika moko to kotongama wana ata ba marengouin. Baza ça c'est le quartier d'abord général ya ba marengouin place wana soka suyo oyoke loko batongi quartier wana balotir ba villa banda ko likolo wana na bana na bango basombeli bango exactement na ebi mwana ya moto ya uto bimawa oyo ya moto ya forage oyo tout ça mwana na ebi si niveau soki wini papa ba na ebi si mama batu moko na ebi alaki na soki na mine ya somba mama batu mama batu somba quatre mama batu pour protéger l'honneur des problèmes pour battre la locura maman batu vous pouvez battre akamati 4 mapang. Mais le problème c'est lequel? Un quartier chic donc ba sombi plaza pour un côté ka terrain moko $80,000 cash boyo kei na place wana moteki moko azalaki chargé pe avant te pas azalaka moko ka ba ministre en fonction pour superviser que va travailler na Dubai. Sikoyo place wana terrasse basali plan ya ka niveau ya quartier mobimba na ta moko te na kati wana batatana ba maman basombia ba bango ba okende kelasi te bakozala na parc d'attraction te. Nous continuons tokenda kapoto biso kutu te bino biso kenda te ngoko tuna su na droit de visa te bino nde bozo kende
Tant que vous avez baninga baloti quartier à Sika, est-ce qu'il nous laisse un endroit cause à la parc, est-ce qu'il y a un basket, est-ce qu'il y a un cause à la basilique, tout le Sika, il y a école, cause à la main hôpital, tout se discute en termes de parcelles, en termes d'habitation, et ce qui profite à la communauté, à l'intérêt public, éthique à la cause à la lotité. Aucun lotissement dans mon bakabola biawa et cause à l'hôpital et à l'État, avec cause à la EPA ou EPD. Mais c'est parce que Nani, ça y est, le baki, vous avez ça batoka ba certificat. Bon, vous ça bango logo la carte à baptême, comportement moto la simetali bangote. Effectivement, parce que l'État na biso ayaka kaka na retard. Na bamboka nyoso yebi soki l'État a monitorer à sikalinga banda, l'État moto akoya à côté Simaï, à côté Sukura, à Salinzela, à attribuer ma numéro nyonso. Donc, mon talent, son maïlo, ah, l'État zate, des années, l'État zate. Alors, il faut que nous cherchions. C'est ça que je dis. À ce niveau-là, les apports qu'on défendre, Bumbate. Quand nous faisons un tel débat, vous sentez que Bumba n'est pas dans ça. Je dis en termes comme gouverneur. Ou est-ce la politique nationale, ou est-ce l'icolo naïe, na ndenge mibe komisengeli fonctionner na Congo. Ministère urbanisme et habitat on est national. Ou affaires foncières est national puisque sur le plan il y a construction d'une ville, d'une cité, d'un état qui se définit na conseil de ministre d'abaplan na technique au motosenkela ça na domaine où yazaleli. Est-il le chaque jour c'est aujourd'hui. Surtout ba éternel ministre oui. Kende pense à ça les lots moi ça m'intéresse pas. Côté à l'écart, il y a 3 phases à la kawa, à Komiawa, Kendesko le loba, tu vas pas bosser de mamingo, Kendekotuna, ce qu'il a pu faire en état de place ouana, toi ta planto, très bien. Mokwatika nebonga. Allez. Et là, comme Moko. Allez, c'est ça. On continue à les envoyer ici, sachant qu'ici, Atika ma pape. Alors, il y a Atika, Atika poubelle. Finalement, vous ce qu'il faut retenir ici, les mal profonds. On est loin, il y a qu'à sortir de l'auberge. Les mal profonds. Les problèmes existent bel et bien. Mais je constate, c'est comme si toujours un problème, toujours considéré, conséquences néfastes. Les dégâts collatéraux. Oh, ils ont eu un problème. Donc, par la biso ezali, so yimuta uti ko kufe comme événement, mais kolwana mona gouvernement bilongi, batu bakiti bakagi ba photo la ba vidéo. So ga ba kundi et sili batu babosani, les mêmes causes, il faut oser là dans 15 jours, et qu'on produire ba même effet gouvernement, zo comprendre le quoi. C'est ce que je me pose la question, est-ce que le gouvernement est dépassé par les événements? Est-ce que bango bato ba kambabiso, ils sont en panne d'imagination ou comment? Ça sont des questions. Parce que nenge toalia, ndekaloba ki likambu ya Zaïre, effectivement, et le quoi ne salama na Zaïre. Regardez les images, et ça la inondation, et ça la nenge na bafo ezaki na Zaïre. Tiens-moi reportage, tiens-moi son ayoka, tiens-moi volume. Cette année, cependant, ce retour de la saison humide a provoqué des inondations parfois dramatiques. La circulation s'est avérée pratiquement impossible dans certains quartiers de Kinshasa, voitures et autobus se trouvant pour ainsi dire noyés par la première grosse averse. Cette situation est provoquée par les travaux de désensablement des égouts et des canalisations et surtout par la rupture de certaines dalles brisées qui n'ont pas encore pu être remplacées. Mais, comme toujours, le malheur des uns fait le bonheur des autres et les enfants sont les derniers à se plaindre de l'aubaine. C'est le quartier de l'Ever-Congo qui fut le plus atteint. Plusieurs maisons se trouvèrent envahies par les eaux et détruites. Sur la rivière Gombe, le pont en construction fut emporté par le courant, soudainement grossi par les pluies. Toutes les mesures furent immédiatement prises pour mettre fin à cette situation dramatique. Situation est bandit le loté. Et ça situation outi utakala. Mais mayele nini tozo tia. Pote to longa likambo. Pour la bamboka nyonso ba ibike problème ezabe bato ba tie mayele ba anticiper avec une bonne politique pour résoudre le problème. Par la biso, dans la politique des conséquences, c'est quand le danger arrive que les gens commencent à réfléchir. Bato baza na stade place one. Baza kolia, ma pesi bango ba matela, mais quelle est la politique pour la suite? Gouverneur et à ville, ministre et intérieur. Batouana batuna bino. Il faut qu'on continue qu'on soit en charge jusqu'à ce que balongo la bango bakene na bisika ou bino continue. Est-ce que bakozo ngaka na bisika wana? Bokobuka banda kwana ou pas? Tokomi na sur la sujet, tokomi to changer sujet. Sur le nombre de morts. Sur le 30 ou 40 tomikos. Au bakufi di coup to moni.
mai nana siko kita te exactement o bakiti na mai bakomona na te mais soit o bakokufa na maladie bacontaminer parce que tant mai mbule zoya les maladies bah ben hydriques comment on appelle on a ba spécialiste ba maladie diarrhée ba maladie tout ça même la maladie mais yaka kozwa o bakokufa après les chocs socio-économiques di Gabriel na ekendeki mombongo atikalaki nango ekendeki na mbula azaki locataire kwa kufutela ndako wana kofi inesola donc tant on estimer dégâts faut estimer na ba effets collatéraux nyos en fait ça ajoute responsabilité. Il y a maman ministre des Affaires sociales et solidarité nationale. Et finalement, nous avons pour que lobby tout éviter pas. C'est pas que Koko Mate, mais tout ce qui a provoqué et si qu'on attaque catastrophe mais ceux qui qui m'a bêté, et puis, tu peux réduire le nombre de la gestion. Allez, ça. Mais la crainte, c'est que, aussi le gouvernement, a déjà réputé irresponsable, à Bossanabatouana. Parce que, bon, aussi, ça a coupé ça, bon, là, vous pouvez bon, sardine, ou les a le gouvernement, les a privé, fondation à maman Denise Niaké, ou des PC Bango, mais tant que tu as ça, que Maïkiti, gouvernement PC Bango Moukongo. Mais aussi, dans cette affaire de construction anarchique, vous voyez que dans la bouteille, nous sommes sur Gombe, et Vanda Licolo, il y a place Maï Pakeleka. Maï rivière Gombe, Maï Boye, Botongi hôtel bloqué, Maï ya Ngali, ma o écoute anarana Maï Gombe, na o zo Maï GB, Maï et les Keza et société et zongi si Maï et ba inondation zoya. Je pense que cette histoire, il faut être une d'action de réflexion et à créer une nouvelle ville. Une nouvelle ville parce que mon idée c'est Bobo Sani Batumsu baraté car avion. Motomusu faka sur avion à l'aéroport on dit les ailes société à zangi $250 $200 et au foot na o batiaki ya mano za 150 200 avion ils a presque $500 économie na ndio zaki na temps ça na Kinshasa si mbongo nyo arrêté avion. C'est ce genre de personnes aussi, gouvernement, il faudrait attendre la canne à Bango. Mais ce que tu penses, Sango, je viens de vérifier, Kinshasa est habité à 12%. Mais que sur la Sénégal, Algérie, Égypte, va créer une nouvelle cité, une nouvelle ville. Mais surtout là, nous, c'est-à-dire que la situation, tout ça, il faut un législateur, à un moment donné, nous peut Kinshasa, jusqu'à un certain moment, est-ce que vous avez que quartier où ils allaient bien urbanisé na Kinshasa et ça va quartier belge. Oui. C'est-à-dire que Banda ministre nous sur urbanisme baïa na Congo depuis 1965. Si les lots attaque quartier mon côté congolais à urbaniser na ndenge. Mais oui, asika babimi c'est ça GBT. GBT za ndenge. Babimi c'est ça Bova za ndenge. Tala quartier nyo so. Tala ka premier la GB, on dit que premier la GB ba tient déjà ba tol. Bazolia déjà mai ndambo ndenge basalaka na ndenge basalaka na Kingabwa. O batonga cité du fleuve. C'est-à-dire que ba boaki ba déchet, ba boaki mabele ba pekisi mai azala nesika na e botongi ndako. Mais mai aroluka ka nzela na e. Tala cité du fleuve ndekoma. Batongi souti lelo ba bimarate. C'est politique là. On va terminer avec ce sujet. Oui, une proposition. Nous avons fait ça 5 recommandations, 6 au total. En tout cas, tout ça là de sorte que Tobimana nous a urbanisme ou chaotique. Urbanisme est un mot que vous avez. Deuxième proposition, il faut revoir le plan d'aménagement de la ville de Kinshasa. Tout ça l'effort va servir à l'été Zali, vous avez les moyens. Au Bochaka pour la révision de la Constitution, comment Bokoki ko sala makambo mususu, Bokoki ko sala répression à Batou, mais Bocha moyen on a pour que tous en a plan d'aménagement. Troisième chose que je propose, il faut cesser avec les constructions anarchiques. Naba corollaire na onos. Quatrième chose que je propose, et ça, il faut réfléchir très rapidement, il faut avoir des routes secondaires. Je sais que Bozo peut voir la route belée, mais ma kantina mino zakara na oliambongo ba opesa bino botonga nzela munene bozu bokonde sinzela ne tinzela o bozo sala banda quartier 3 Masina ti et traverser Petro Congo so tali molenge bozo sala nzela ngo et so mona visiblement que bozo sala musala mo malamu te et puis bozo teka basima suivi les athées moi on est en bon à l'état on a besoin de suivi à l'état là. Cinquième chose, c'est l'environnement. On doit tenir compte de l'environnement pour que l'obéi capital vivre. Et enfin, il faut mettre en place un service sérieux pour vraiment gérer la catastrophe, parce que ça arrivera.
sous Batuno Sobakomo Batala Tshisekedi Fenda, Talande Tshisekedi. Abosani Kenzela, on est ça, on a Okala. Donc, écoute, là, Tabino Bagabongo, et il fait tout. Donc, allez, il faut que la mission de Makambo te proposer. Allez, comment recommandation na kesa Surtout que dans Avril. kaka makambo o etali terrain ya météo po ba pareil emonaka enongaka ekebisaka biso ya mbolikama eya conflit wana il a été décidé na conseil des ministres po babuka bisika nyonso puisque muto ya météo fa mona ndako loba mais place appareil sengele bana kaka ndako na Kisasa. Et même décision à Madame Makase, c'est sanitaire pour elongola biso to fina na kana bandal na kasavubu na gombe na lingwala na barumbu na komina Kinshasa. Ntokende sele, ntokende maluku. Pour ozo kosomba morcellement. Ça c'est Zatina Dumi. Na lobe bongo morcellement et ali concession okoki kotonga villa na yo na Kinkole po vandi na bana na yo Kimia. Et belé na bateau bazan nzinga nanga bango nyonso babana gebe na Kinkole et quand j'arrive chez eux na lula kabango et c'est bien à vivre donc totika koluka kobebisa là où les météos doivent faire ma prévention mususu pe il fallait qu'il prévenir prendre des précautions en tout cas moi je suis d'avis na le bango pas le kola de peste bokola honnêtement et scientifiquement arrêtez de vous apprendre à Bumba. Moubeti Simbula Kumbone Bumba Lubaki te. Bumba a été prompte dans l'action. Aye kutuna kano rapide. Aye na kano rapide. Kano rapide est commis. Et kufa kano rapide kufa. Mabe na kano rapide. Non kano rapide mabe. Sika kotola. Azimi tukaya pande se baje Frank Bakamaz. Aye na yango Bakamaz bado katisa batu na ngamba chango frère. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Autorité à ville, il y a des domaines qui relèvent du gouvernement central. Donc, il y a une responsabilité. L'urbanisme est là, habitant. Botti comme on a battu peut-être en on peut pas comprendre. Allez. Merci. S'il vous plaît, Tokoba. Ce qui est vrai, Villa Kinshasa est à salité. Villa Kinshasa est à la banzelate. Villa Kinshasa, désordre est à la balabala. Villa Kinshasa, gestion et à déchets zalité. Biloko quoi attaquer Bumba et Zali. Pour tout dire que Bumba Zali dépassé. Pour le moment, ngai bon la kutana kinaye, na zo bomba te na koloba naye, na kuto kutana Gizaro. Photo ezali na solo la Gizaro na MC Gizaro que je ne suis pas d'accord avec lui. Donc na yebi ke batie ba plan d'urgence ba ko sala mais nos français tant que na moni yango na noté ngana ko dima yango. J'étais avec Gizaro, je lui ai posé des questions, ameki ko répondre nga après singa explication na le jour où le président est arrivé au stade. J'étais avec Gizaro sur place, j'ai posé des questions. Et puis na bengue na bosolo pour poser des questions tant qu'il t'a sur terrain à l'accent ba kamni bazo sala. Ce qui est vrai na Kinshasa tout ça la banzela où ils a caractère gouvernement national. Voilà. Provincial président. Le rôle bypass auto le bagaille biso to le bypass eza Bumba te eza national mais provincial parce que provincial Bumba sali na ngoni c'est de là que nous posons des questions mbula zuri kama eza Bumba s'il vous plaît Bumba beti simbula te mais Bumba koki kocha une bonne politique na niveau provincial pour na kosalisa likambo ya mbula soki ekomi to ko bunda pote soki yango eza koya et pesa ba dégâts mingi te ko réduire il doit avoir aussi une bonne politique parce que na ko bisabino tango balongoli bato batindi bato na Athénée na Institut Lumumba na kelaki na Institut Lumumba soko tali lolenge batiaki bato kuna ngala sepelaki te elobeli na biso sur place gouvernement pas eu mokano kotinda bato na ba stade batia bango na ba gymnase wana batie bango ka ndenge ezalaka na poto
mais ebandeli batiaki bato na institut Lumumba kana mabele boye baklasse wana eza ata na pavement na sete eza kana mabele biso okendaki kotala Papa Sango, tokozonga gestion ya route secondaire et bomi route principale. Mais Donc voilà. responsabilité Bumba ezali. Ah, ezali C'est nga qui nga gère route secondaire. nga na kopetola s'il vous plaît s'il vous plaît Tellement qu'à gérer mal secteur s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît nga ici nalobaki na bino ke ti sikoyo Bumba convaincre nga nano te pourtant nalobaki balakisi nga bio tala baveni ndambo tozosala bosala baveni na Gombe boza na échantillon ya bato boni barepresente Kinshasa Bumba fo yebaka majorité ya bato bavandaka na Tchango bato bavandaka na Bumbu na Baselembao kobongisa veni di livre ebongisi route mokali te badefini eza veni mokali ndenge na ye boye na ntongo eza biloko Bumba asali te akuti yango na ngobila ntango na ye na ntongo nakoteli ya parti ya mompono na bimi nakoti Shaba tala Shaba banda kuna ntina bimi na enseignement nzela ezalaki na ntango nanga malamu wana baevre ngobila wana Bumba te mais oyo ya Bumba asali eza wapi eza veni di livre ezali awa bongo bato baza na sanga mamba badefi eza nano énorme Bumba pour le moment politique neza lokwa mungu adi franc na fleuve donc ezokoka nano na nini te abunda nano totala nini